Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci. Nabino Nostu Bozola Nabiso de partout. La meilleure chaîne Nabino, la voix céleste Nzela et Alola Tozo Kota. Bonzambe, na Bonzambe, Lola Ezofuta, c'est Mananto Yako Bakenzamba Boto. Voyez, l'issue Pelongo, na pasteur Fez Amissi à la bouche, autorisé de l'éternel depuis Zurich. Na Filo Mukoya Motema Yabivens, Domo depuis Londres. Na maman Gisèle Luke Motema papa Emmanuel et na Boston. Bonzambe, na Bonzambe. Je suis Mosuki Sileman ne triomphe jamais. Toujours dans le cadre pour informer bien dans l'émission absolue que la vérité de l'autre Solani. Bassigé et moi Mingebele Koleka avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Michel, qui n'est pas présenté, que vous connaissez très bien. À qui je m'en vais dire shalom l'homme de Dieu. Shalom papa Levi. Ça va papa? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ok, Liloba, là-bas, Ndeko Balmonio sur la plateau Nabiso. Vraiment, Kolo et Sopambola Bino, partout dans le monde entier, Bandeko Nyoso Bozolanda. Je suis l'évangéliste Michel Ekouchou. Dans un visionnaire, il y a l'église MED. MED Lincolaksa, tout simplement mission évangélique et de la délivrance. Dans une église, dans la commune Yangalema, dans le quartier Kamunganga, dans l'arrêt Kamunganga, avenue Diantela numéro 14. Et c'est quand dans une église, et puis dans un programme de prière en ligne chaque jour. Du lundi au samedi, matin, midi, soir, na compte YouTube, nana évangéliste Ekouchou TV, Zamba Pambola Bino. Ok, l'homme de Dieu, on me met des missions, message. Minulelo papa, parce que on va dire qu'on a un message, mon Zamba Lola, la question, quoi, il y a un message. Oui, na bande ko sambela, ça fait au moins déjà 2 jours passés, mais comme on a image, il y a Ndeko Bisso, Azar comédien, Belle Vie. Seigneur a écouté l'Isanga. Vie naye nzamba ebisinga atie loboko likola vie naye mais kolo azobisanga na transmettre message oyo pour ekomela ye dans le sens que monguna ba ennemi ya vie naye ba ennemi oyo ba telemi bazolinga ba nika kokitisa ye parce que azan maintenant na temps oyo nzambe atie loboko la vie naye donc nzambe appelle son message pour na akeba belle vie. Namona Kaza comédien. Ah, comédienne. Voilà. Ok, à ça la théâtre. Oui, effectivement. Ok, c'est bon. Avant de mettre du solo, il y a un message. Et tout ce qu'on a, c'est d'actualité dans l'église corps du Christ. Mais oui, tu as toujours, mais il y a un zappé pour te baniter. Mon immédiat est un moyen pour transmettre le message. On peut toujours transmettre les messages de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ok. Avant de mettre du solo, il y a un message qui m'a appelé si belle vie. Belle vie, voilà. Ok. On a dit comédienne. Voilà. Ok. À ça, la théâtre, tu as dit solo, mais ça nous a appelé sur. Maintenant, tu as dit solo par rapport à un message en gros, papa. Le lot, ma famille est belle, ils allaient diviser. À cause de la prophétie. Le lot m'a balé belé, na poto et na poto et la awa. Ils allaient diviser à cause de la prophétie. J'aimerais savoir, papa, aux amours en Nzambi. Ok. Professeur ou t'es pas en Nzambi. Et il y a un point panzato et puis sa kimia et puis sa solution. Encore répondre à Bissoni. D'abord, total la parole de Dieu. Deutéronome 29, verset 29. La Bible dit, c'est le Deutéronome 29, verset 29, Tolanda, Bible le Bible. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, pour vous montrer que la prophétie ezali moko ya badon ya Saint-Esprit. Saint-Esprit de pesaka badon wana. Alors, pourquoi prophétie? Ezali likabo moko o etalisaka batu les choses à venir. La prophétie etalisaka batu makambo oyo ekoya dans la suite des temps. Po mutu ayeba, po mutu amikebisa soki nzambe alingi ataliso peut-être bazolinga basalo mabe omikebisi. Soki nzambe azo rappelo que lelo tozo souffrir mais lobi na yo et que zandengo za lelo te, c'est toujours dans la prophétie. Donc prophétie sikoyo et comme akamabe
soki bato bayebi kointerprete yango te ou bien moto azopesa message wana aza na sagesse ya kooriente bato te nde esika prophétie ememaka division. Baprophète ebele lelo baza d'abord bafaux prophète parce que ntango ozomema prophétie ozopesa prophétie ekoki kopanza bato te donc yo obalancer prophétie réellement oza un vrai homme de Dieu dans le Saint-Esprit okoki jamais kopanza bato na nzela prophétie. Ah bon? Parce que prophétie ça doit le Saint-Esprit. Mais ndeni Jésus azoloba quelque part que aye pona diviser moi na papa na ye. Effectivement na nzela ya vérité. Na nzela vérité parce que Jésus-Christ a la vérité. La vérité ko pe kopanza mabala ko pe kopanza ba famille. Effectivement aux en la raison mais il faut que la prophétie quand aux opéra il faut en la sagesse. Il faut en intelligence, il y a quoi canaliser le coso que ça m'a bé. Mouton est-ce qu'il a la capacité de supporter prophétie ou bien qu'on le belé par parabole. Le monde mouton David, azaki na kanda makastanga abimina moi aussi ya Sodanaï. Prophète inata ya qui na parabole, alinga qui te aya directement na prophétie sec pop et n'a qui créer des problèmes. Mais avec qui n'a pas la parabole, ils ont manqué à sagesse parce que dans le temps de la fin, nous avons des faux prophètes. Au bas il y a une prophétie, ils ont bien la voix et ils ont métier. Il y a des autres donc prophétie surtout ils ont pas dans effectivement il faut que vous en ayez un discernement des esprits. Mon seul ensemble autant qu'ils ont prophétisé est-ce que Azan esprit ensemble ou bien esprit piton. Effectivement la prophétie mingi les obimana temps oyo ba serviteur ba ba prophète mingi baza nzambe ti et belé ba prophétiser la bipotiamboa ba mona makambo bato. Comment ça? Oh, même tout pena ke na ndako nganga bina ina mona makambo bato na ami bengi pasteur. Ami bengi plutôt prophète. Alors ba kopesa ba condition zoa bipotiamboa tia la misusu ba ocha ba lolé ba makasa na salolemo. Vous comprenez? Ba simbeli prophétie kis. Ah bon? Donc, le prophète Mikolo, le professeur, ils ont régné avec précision. Avec précision. Combo. Na combo, na numéro de téléphone. Là, ça ne vient pas de Dieu parce que les autres hommes, ça le coup me prend ambitieux. Comment ça ne vient pas de Dieu? D'abord, la précision. Makamoto au sala. Écoutez, on a la parole de connaissance. C'est la prophétie. Ça, ce n'est pas la précision. On est aux accès déjà que vous en avez ceux qui ont ça collaboré. Et au Canada, vous en avez des prophéties d'abord. Et c'est là qu'on oriente Moutou a yeba volonté parfaite. Il y a un zambé là-bas. Et ça, c'est que quand on a côté de Sabatou, na moni na téléphone, na yoana, na kaboubo ba code di boza na mbongo. Là, ça c'est pas la volonté de Dieu. La prophétie nous oriente pour rester dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, ma profession, tout le monde a la télévision. Oui, les ambassadeurs, Toyokani, et Belé Bakotsa Makabora, Tobe Namakiona. Ah bon? Donc, on est Zamakiona, Makasi, Toyok, Nenaïbo, Papa Alvin, Nenama 2, 3, 4 personnes, Nayokan déjà na Bango bien avant, Naïb Makam na Bango. Alors, tout ça, l'émission, Bango va bénir la téléphone, na Lobi Makam. D'ailleurs, la prophétie, pour Nazana Kata mensonge. Pour Batouana, Toyokani, pour ce que ça la ligne, to memaï la Batouno Sobaï Panana. Or, le père du mensonge, c'est le diable. Il y a un même dans la Bible, sur le Acte des Apôtres, chapitre 16. Il y avait là une femme qui prophétisait. Mais la femme a un esprit à Python. L'homme de Dieu, ma profession de monde à la télévision, mettre exemple, tout le monde a professé, tel en assemblée tout, au monde en bongo, dans un monde mikana, dans place c'est bon, on découvre qu'il n'y a pas baraka Mugisha. C'est la magie. Et pas prophète français Toto, Joël. Tala on a zomo ba unité ah mbongo ebimina sec mbongo ebimina téléphone MPSA Vodacom mani bilo nyonso wana ba précision nyonso na zomo na ndeko mona na kata salle comme no boy au salaki boy ba pesa na adresse ba bilo nyonso tout ya ba prophétie wana ba Francis Joël Mikolonde yenda zo régner la dika ba prophétie okoro bani et vous avez pas dans nzambe te na moi na tout monde yo bala bisao tala. La femme a prophétisé des choses exactes. Il y a la Bible. Pour la répondre. Moi, si on a prophétisé pour Paul, a prophétisé Mbalebele, Mukola Souka, Paul, ok, Moussala Nzambe, moi, ça n'a été mis pour la bêtise prophétie. Prophétie exacte. Paul, on a Moussala Nzambe. Nzamba conseil na makamine Paul a télé nazotal. A dit moi, si ma kambo zolo beza exact. Paul Azalaki n'a don discernement.
à comprendre que makambo le baiser exact mais canal où ils ont bimisa makambo wana ils ont espoir serpent yokana biso na temps de la fin ministère oyo bando qui ba vandi makasi na 5 ministères au kolo sa tikel biso na Éphésiens 4:11 ezali ministère prophétique. Ba sorcier, ba magicien, ba vandi na ministère prophétique. Na bino ba tolinga prophétie. Au discerner na telo quoi ba détailler yo, vie na yo na makambo sala ki na butu, au moni ke mutana ko nzambe. Est-ce que mutana peut son prophétie? Au senga nzamba tali so tadam na si réellement professionnel est solo. Ba professeur lobi o ya ba komba ba toanga na otanga bangoti. Est-ce que la profession réellement ils ont ça le coup mais pas nzambe? Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que la prophétie, ils ont sa la volonté parfaite en Zambie. Ils ont rappelé les choses que ça. Ce n'est pas dit que vous démontrez biso babilo quoi éphémère. Il y a une fausse prophétie, ils ont magie parce que la prophétie et qu'ils ont ça le coup mais pas en Zambie. Oui, Elohim Makamba solo, mais ils ont un discernement total. Bon, il y a un peu la fois passée, la bien que orgueil, na émission tout ça la fois passée. La bien orgueil. Oso reconnaître ba collègue na oté. On a yo mikolo vrai prophète Azate, Francis Joël faux prophète, Baraka Mugiza faux prophète, o prophète. Bazaza e belé basa. Mais na lobby et pourquoi pas faire grâce na ngai na reconnaître na boyi mututi. Problème est ça la passe par rapport au balanzam. Bazo décoder ma casse, bazo bima na parole de Dieu ma casse. Tolandanga na awa. Frère Eval, il se dit à Yolo. Ya Yolo au monde makambo lobaka. Est-ce ça ngai? Battement église mukolo pour un sentiment. Moi je ne suis pas un orgueilleux parce que être orgueilleux est zali ba fruit à diable. Un enfant de Dieu ne peut pas être un orgueilleux. Ils reconnaître un ngolo. Mais batou oyo bazan libanda parole de Dieu. To ndima bango comment? Ah bon? Bato bazan makaboyo sala ezo bala na lubana nzambe. Yondo za kati ya nzambe bango bazan libanda. La Bible dit ceci, on reconnaît l'arbre par son fruit. Tant ozo tala yo moko bien, au mona ke makambo bato bazo sala. Na oyo ndenge Bible ezoloba ezo bala nati. Nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ aloba qu'il y aura plusieurs faux prophètes au temps de la fin. Et la démonstration, il y a parole, il y a un jambe pour la lobaki, que prédication est basée na côté athée, mais il y a une démonstration, il y a puissance, il y a un jambe na l'idobanaï banco accompagnant. Démonstration, il y a puissance, il y a l'obananzambe, ça se voit. Ah bon? Et même la conversion, bongo la mitema, la vie à sanctification, tambo la crainte en zam. Mais le lot que l'église bazo prophète, ba prophète bazo no bakaba makama bato. Bazo côté l'état mon pécheresse, ba bimi kutu, bazongi sur ma sunu makas. Parce que aujourd'hui, il faut reconnaître la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Oh, tout bazolo bana, et ça pour attirer foule, engouement et bateau. Mais bateau, on attend il y aura des gens, nous t'attendons l'église, n'a pas de problème, à zone n'a pas de problème parce que, à même qui n'a sentiment. N'a pas l'objet que n'a l'évangile Saint-Michel, n'a c'est pour les cabassels, non. Si vous avez besoin, il faut que vous l'ensemble ataliso état d'âme est-ce que réellement azana molimo mosantu ou bien azana l'esprit à piton d'azolo bela makambo batu ou bien on sait l'ensemble l'esprit piton le col à moi sur Paul a délivré qui l'esprit piton. Parce que l'homme de deux questions Yasuka pour te changer sujet na biso lelo miracle net que man na na mpiaka tana na téléphone 50 € et bimi ils appellent somme. Bon, n'habitez ce qui n'a moto. Et ça biblique. Et ce n'est pas biblique, bilo quoi les a magie. Bilo quoi les a bilo quoi ténèbres. Non, yozo limiter nzambe. On ne peut pas limiter Dieu, mais Nathan Otozali, on ne peut pas limiter notre Dieu. Mais il y a des choses où nzambe a salaka. Où et que la biso. Mais là-bas niveau de démonstration ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ah bon? Ça n'a rien à voir. Je peux faire exemple dans la Bible. Pierre a gagné au péché. Ah, tout ça exprime mon corps. Mais oui, les mecs ont ça là. Mais on a les maîtres, il y a mon qui présent à Bango. Parce que tant que vous avez un Bango impôt, je dis que ça là ici, que l'or et l'argent, ils
yesu aza na bafaçon nyonso kosala mpo azwa mbuku ozo comprendre alakisaki na pierre kende bwaka ndobo na ebale péché paso libuma biso obimisa mbuku eza badémonstration oyo koloso mais sikoyo baserviteur oyo bakoti na magie na science occulte na kati ya kabale juif bakoma kozwa baexemple wana bamema yango mpo bambanda koreproduire yango na miso ya bato mpo bamona comme si makambo oyo yesu alobaki na badémonstration bambongo wana eza ya solo mais eza na se ya effet ya magie po oyebi bato baoteya bongo tala na bamessage na baeglise na bango sanctification eza te crainte ya nzambe eza te repentance eza te surtout message oyo eza clé eza repentance eteyamaka lisusu te kotalisa motu via masumu kekeba enfer ezali bientôt c'est l'enlèvement bamessage wana oyo ekoki komema bato le salut existaka lisusu te ekoma badémonstration obimisaka mbongo na batiombo yebisanga motu soki obimiseli mbongo na telefone estce azwi rome desi eza biloko ya mokili oyo olekanga bato babengaka orgueilleux mpo nazotikala na kati ya parole de dieu bango batika kosala bamiracle wana baprophétie wana bapesaka prophétie ezali on doit d'abord discerner ntango oyoka prophétie wana senga na nzambe apesa asosolisa yo moto azosakola oyo estce aza na molimo ya nzambe ou bien eza esprit serpent eloko eza très important yango wana mpo na ntango tozali bato ebele bamikotisi na kati ya occultisme baye nango na mosala ya nzambe mpo na koya kopengwisa yesu alobaki yango ata boyoki kuna mosala ya nzambe wana azobwaka moto na monoko non bokwela kokende te il faut kosengaka toujours discernement des esprits koyeba mutu wana est-ce que molimo azosalela nzambe eza ya solo be eza molimo eloni okoloba na bandimi oyo ke ceux qui courent derrière les miracles derrière baprophétie parce que mikolo bandimi ebele bazaka nsima nango nini okoloba na bango nakosenga na bango prophète moko effectivement parce que baza bachrétien baza bachrétien moko baomema na basentiment sentiment soyo eza mingi na makambo ya nzambe moye omona loboko ya nzambe na vie na yo eza te ozana comme le col un chrétien charnel. Un charnel, selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3, Bible lobby, c'est quelqu'un qui est dirigé par sa propre volonté, tantôt par l'Esprit de Dieu. Et moi comme namoli manzambe, et moi bimine dans autres. Donc chrétien charnel mingine bazo me makala ba sentiment humain pour na kolanda ka ba prophète oyo bazo ko sakola na bipotiambwa o bazo tsaka ba lolemo na se bazo tsaka matiti na sa lolemo pour na koloba makambo bato. Mais l'autre me dit ceux qui ont un problème moko au priant tout moment solution exacte au kutani que prophète moko banin ya sakola rasala miracle au kutani na épée condition ya liboso mbongo neni no kopesa te. Bon, au moins le premier signe, le signe d'abord il y a un prophète de Baal. Tant que vous au Koutani naï, au proposer le moment où tu as bien, et ça n'a pas na complété. Ok. D'abord, mon seul Nzambe, yo ko luka, yepo yo za na problème. Nzambe a établi wana pona ba pati. Mais yo za na problème, aux ana ba combat, aux ana piaka, aux ana blocage, freinage, o yepo asakola pona yo, mais eloko liboso comme senani. Bon. Prophétie à boy, bon. Prophétie à boy, bon. Prophétie à boy, bon. Cela montre que les abattus oyo, bazo travaillent dans mon livre Nzambe. Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit, on ne peut jamais prophétiser pour la moutou. Avant de prophétiser, nous tapons son nom. Là, ça ce n'est pas l'évangile où Jésus-Christ a dit qu'elle a eu. Ok, l'homme de n'a profité, n'a posé une question. Il paraîtrait, la chance conditionnelle. Voilà. Couple tatou, prophète Francis Joël, na moi si na étant basé na poto, na pays moro je crois, bah qui condition avant que ba kuta na ba en consultation prophétique, il faut ba futa 200 €. Donc pour nous eza biblique. C'est contre la parole de Dieu. Bah ko sala ya ngote pour nous kuta na et puis ba check condition 10 minutes. Pour nous kuta na mosakoli 200 €. Na ebite sikani na Bible, bato ba eko luka Jésus-Christ de Nazareth notre Dieu, Yesu tarifa ki bango. Ça n'existe pas. Même dans Matthieu chapitre 10, Yesu a dit à ses disciples, n'a pas si le pouvoir au fait. Allez, ressuscitez les morts, guérissez les malades, chassez les démons, prophétisez. Yesu a fait si grâce au fait. Allez, bon, Zouambongo te, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Vous comprenez? Yesu ne me fout. Mais tant que vous avez 200 € pour okuta na ngai. Bon ngai naza na 200 000 $ na lingana opambola yo.
otie déjà 200 euros nakozala na doute na bisaka esika nakokende kobwaka mbongo nakokepesa mbongo oyo nazobwaka yango na mabele moko oyo eza ya kokauka parce que mpona komona mosala ya nzambe okoki jamais kosenga mbongo liboso wana ekomi ndako ya nganga. Mais papa na biso Michel attaque okozala contre mais esalamaka mpe na ke non presque pasteur ebele consultation avant kutana il faut tika mbongo na porte bakomi komo no nayebi grand pasteur mingi baza na kina mpe basalaka yango kasi wana ekoma nango église te wana ekoma ndako ya nganga parce que eza mabe parce que nzambe a autorisé te na biso basali na ye to tarifier mutu soki aye koconsulte biso. Ça n'existe pas. Donc, il y a un conditionné dans la fêlée. Bato belé tozo bon de la pona bango tant bazo baota la napa na en voie céleste. Papa nazabo na la liberté. Bonde là na bonde na combat Jésus-Christ et puis ba miracle au salé. Bato belé bazo témoigner et pas na yo kakao. Mais tant que comme que muto abengi ngai. Ndala azola na ngabo comme mama avant nanu na salikambo salabo ba kozongela. Papa Alvin, mosala nzamba makambo alobaki na oto yoki ekeseni te. Prochainement tango kutana. Omoni ke na valeur na considération pesanga et que diminuer directement. Mais plus pas bino ba pasteur oyo ke ba jeune ba prophète pasteur évangéliste boyo kobe sa musala nzamba ngotro bokongo chambongo liboso avant prière mbongo salabo offrande. Et pourquoi ça na moment que la biloko ezalaki te boyo kobe sa vraiment église en colo. Bon, non soit les ali eza ebele ba ye na musala nzambe mais ba négliger ka délivrance. OK. Tant muto c'est la nzambe oza non délivré, oza ba posa nzoto, oza ba posa ya mbongo, mokilina le limo na motema te, oye na ngona kati ya sacerdoce, il y aura des conséquences. Yango zo mona mingi ba ye wana ko sa musala nzambe mais ba luka la délivrance te. Donc délivrance c'est très important, il faut d'abord oser la briser. Donc pasteur on va délivrer. Et belé baza milu na. Comment ça on va délivrer, baza délivrer. Est-ce que ba délivrer ka solo, est-ce que ba toi na ton bango ba délivrer ka. Ba kenda pe ko ba bika ka solo ba po maison na te. Pour mutu yo moko nanu ko palper délivrance te. O délivrer mutu comment? Il y a des pasteurs non délivrés, des prophètes non délivrés. Preuve année que dans le ministère prophétique, beaucoup de sorciers, bah vandiwana. Nanzambe satali sang abi le ministère prophétique, na 100% ba prophètes, tozaka na 90% et plutôt 10% ba prophètes sur baza nzambe. 90 batika na temps de la fin, baza ba sorcier. Pondoki ayebi non makamba batu ba nsata fungoli bango miso na ndenge ya butu. Pondoki akovane bo abandi ko betelo makambo no le kakala abetelo pe makambo à présent ayebiso pe makambo ko yela yo ndoki parce que azolo bango na canal esprit ya sorcellerie pour diable afungola bango miso pour baye makambo bato. Pourquoi tozaka combattre pour bandoki pour mamona ka déjà maman lobi akozala bakobota bana bakozala batu minene yango bakombe yaka makasi pour bamona ka déjà betolo nzamba tchakati na biso bana na nzambe surtout eloko nzamba tchakati na biso engela likolo na mutu couronne wana nzamba tchakati na biso c'est ça bango pe bazaka basina bango ya 666 ezala bilongo na bango. Un sorcier bandoki bamona ministère ya kovanda ndeza ministère prophétique yango tango zo kanga na prophète wana meka ko sambela nzambe atel sono état d'âme na yi ndenga prophétisa ka beta ba détail wana est-ce que ezala molimo nzambe ou bien l'esprit python ou bien l'esprit sorcellerie c'est très important. Satan peut prophétiser. Satan prophétise makas amona ranyonso mais bandoki bamona ba sorcier ba marabout ba féticheur ba occultiste bazo faire partie na ba soldat conscient ya armée ya Satan le diable. OK. Ba féticheur, ba sorcier, ba marabout, ba occultiste. Bazo faire partie na armée ya Satan. Et puis commandant suprême na bango c'est le Satan lui-même, le diable en personne. Le serpent ancien, nyoka kalaka. Donc batouana tant au moni un sorcier conscient, un féticheur, baza conscient, baza wana pour la travailler pour la Satan. Si vous avez un nzambe, vous avez un problème, au lieu de sambe la nzambe a orienté au moussel nzambe nini, au koyo koko kangamanaye, yo ke siko koya et pas féticheur mais à se déguiser comme prophète.
akosenga ko bambongo si omona ebele eza na ser moko na yambi bamelie groupe électrogène il y a 17 kVA et pas prophète moko na commune na Makala. Pourquoi? À cause de la prophétie. Tant qu'il y a un groupe électrogène, on a quitté ici, un groupe limousi, à ça le prière, après c'est prophétie, à comme qui m'a servi, on a tiré. PC on a une solution. Baza est belé, tondi na temps on a réseau, bazo malmené ba via ba la nzambe na ndela. Faut on reconnaître ba on ndengeni. Basine est tout d'abord baza la vie de prière ti. Soko bengi akosambela pona outi. Oyaka lobi après so suta malonga ti a peso ni programme ko landela ou bien ko landela ote ou soit liboso o sengo mbongo. Soko pesi soki obetele masola mbongo za kilo au moins prochainement ton bengi akangi téléphone ou bien yamboti. Ba signe eza ebele ya muso bazo bima na basi abatu. Ba prophète on est de temps de la fête surtout ba sorcier na ba féticheur. Bazo bima na basi abatu mabal ako prophétiser pour na obo ko esami na prophétie a bengi obo pour a dominer a bimi na yo a ju étoile na yo a tena on a ténèbres. Donc bah yéna sacerdoce ce sont les genres de prophètes au bazo mema dégâts makasa kati évangile. Ba fruit na bango eza ebele bokoye bango na ba scandale bazo ba osala ko déverger bana batuka na bango ozomo bazana misala ebele ba osala mais au monde apeke boyoka mosala nzambe na bino na makambo mabe ope bino bomonaka mais okoka ko bima na église on a te parce que bozana kati ya domination ya pasteur wana. Vraiment, merci beaucoup l'homme de Dieu. Attaque balobi nini, bino bozo mona ega za saint. Ata balobi oh non passer on a za boy, bolanda te. Mais comment la kaka ba fidèle bazo ke kuna. Yango moni Bible lobi. Il faut pas tolinga batu koleka nzambe. Matthieu chapitre 10 verset 37. On ne peut pas aimer quelqu'un plus que notre Seigneur Jésus-Christ. Ba fidèle ba komo ko linga ba passer la bango mingi plus que Jésus-Christ de Nazareth. Yango zo mona ebele baza ba sacerdoce soana baza digne ya kozala ba nzambe ti. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Ce que tu as dit solo au numéro bêta prophétie concernant la comédienne Bellevue. OK. Du solo on les amène papa. Non, naï nazaraba programme la prière matin midi soir. Ça fait 2 jours dans le Sambela, na batongo, na sisi, nzamba zutalisanga ndekwana. Et le Seigneur me dit, le boko langeza likona. Ils attendent on aïe na zo salelai. Mais akeba, ba ennemi baza pembe na ye, baza ko préparer ba luke loko ba tirer les poisons. Ah bon? Oui. Nzamba talisena. Nous sommes là des gardiens, tous allons pour toi satiner. Na raisonna qui était. Na raison est-ce que nakutu na kebando raisonner comme nous sommes des enfants de Nzambe ko révéler likama mutu muso yiki na hôtel à théâtre na eto mais non baza ba de la biso yoka la bisa yo prophétie dans 3 sources source ya Satan ya Nzambe la 3e source makanisi na biso mo raisonner trop l'autre peu je suis quelqu'un je vis toujours dans la présence de Dieu. Okay. La prière à chaque fois. Ce qui m'a message ezoya, mettre nzamba tali senga pour na flora ibenge. A ozonga na léopard, ba ozonga c'est na léopard. Est-ce on dit mango, mais ça dans le bien la bimi sango le sousou ko yeba. Aussi longtemps na mboka la biso na domaine ya football. Ba écarta que pour mission ya monsieur Flora Ibenge et s'il a quitté na kati ya équipe nationale. Ba écarté depuis ba longola représentant ni mo na kati ya mboka na sport na biso football ba sani et ba no kita mais tant nazo bonde là nazo jouer message ya Flora Ibenge na mono ni abale makasi on a un souci équipe nationale na biso eza makamu nous sommes là nous sommes des instruments qui on a une fan ya Ibenge non naza fan ya Ibenge te nazo lo bande wana nazo tout nga ba question moko ezoke lango la façon que Nabima, mais la robimati. Ce sont des choses réelles. Parce que Nzambe est capable d'utiliser serviteur naïe dans tout le moment, tout moment, pour que tu transmettre un message. Pour la Flora Ibenge, Nzambe Obaki, Bazongi c'est na Lyoba. So Bazongi c'est que Pesa,
comment dirais-je révéler ce sport na biso eza message ya mboka ozo comprendre donc bino sikoyo bato bamesalaka bilongi kaka moko bapesa baprophétie ya mboka donc nzambe akoutilize bato mosusu te kaka bato wana mais oui non toyebi kaka ye nde nzambe alobela mpo na mboka non nous sommes des serviteurs de Dieu soki nzambe apermettre à transmettre un message mpo na mutu moko aza likolo na mboka na biso ala yango mais quant à moi maintenant soki na garde message wana neti ya ndeko na biso Bellevue ke likama mo ekomeli ape na ye awa bomoni nzambe kuta talisa nga ke mekamo boye komele bato olobani ozelaki mabe koma bongo ya koloba c'est ça yango mo to koloba akeba na entourage nazo senga même aya même une église esika nazo kamba naza na commune ya Ngalema na quartier Kamunganga na arrêt Kamunganga avenue Diantela numéro 14 yaka na mbinze esika nazo kamba église na bonde la pona yo papa obeteli sera poison ya Bellevue que ba otele poison bazolinga ba tele poison donc azala prudent pour élévation les autres ça va te donner jour OK élévation les autres tirer bato musu baza nimer l'esprit ya jalousie makasi bazo sepela bazo seka mais na 4 samité malabo ba sepela na eti yango ko la bisanga na pesa même verset biblique au psaume 35. Donc liwe quand on est au théâtre to akokufate ya kokufate parce que écoutez la Bible dit des choses cachées sont à l'Éternel des choses révélées sont au noko le bimi boy cela veut dire complot au ba ennemi balinga basa la vie na et comme déjà neutralisé yango na osenga na aya l'église na bonde la pona et puis na salele ba service au kolo ebisena kaka mutu musuute oyo na moni yango na lobby donc la koki koleka kokena au-delà ya o nzamba talisilati message eleki très bien et pourquoi pas que olukaki ye moko Bellevue très bien eloko wana tuni eza vraiment question mona ande kozela oyebi bandeko na biso wana tant déjà bakoma à un certain niveau kozwa bango koma passe kozwa bango vraiment ekoma passe même numéro kozwa koma passe na préféraki parce que eza makambo mosusu ya ye ntango akoya na église nde tosolola na préféré na loba boye parce que ntango akoyoka akobenga mpe akoki koya nazopesa adresse église mpo aya tokutana nde boye na église esika nazokamba monake makambo nazoloba ne je suis un serviteur de Dieu nazokamba milimo ya bato ebele ke eza na ndenge ya baventure te aya tosolola na bondela mpo na ye donc c'est ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu, évangéliste Saint-Michel. Bandeko théâtre Bayoki. Bandeko théâtre Bayoki, surtout pour Nayende, les moments, les attentes. Babunsa mutu na tana eti. Mais ces attentes, on zamba tchelo boko la vie nae, so batwazo lukaba combattre. On moni zamba talisi directement. Peut-être que me mama po batu mususu babimaka wana bayaka pembela mutu to nzamba tchelo boko. Tango zaki na ba souffrance zaki na ba luka vibo batu babona na kiti. Tango nzamba pambolio nzamba salelio na batu mususu bayaki to mo ba komi pembela nae. Yo mo pose mituna muto uti wapi? Akompe ko kanamana ngandenge ni. Tango nazalaki na ebana yite azalaka wapi? Donc c'est un peu ça. Il y a un moment où nous avons besoin de talisi boy. Ceux qui bateau basé derrière ma cantine tout autour na ye, bah bique ah sur ton mec ton doit frapper ça. C'est que normalement la théâtre ba poison ça là non on peut trop hein. Manque à jalousie parce que ça milieu qui ses amis qui peut qui c'est dans la théâtre. Non bateau basé ko s'attacher na fétiche. Pour ba yebana pour basé na comment dirais-je na top. Mais bah ebosani ke eloko nyonso so to ça la so to tienzambe nzambe apambolaka. Parce que l'élévation vient de l'Éternel. C'est très important. Merci beaucoup. Message de l'équipe, papa. Est-ce qu'on a encore décrit prophétie, monsieur Zate? Natangelo, na kata église par rapport à ma maison ça professeur Zatenza malobele le côté non c'est que ngai nazo se réserver parce que makamingi ndeza ya mboka makamamboka za penza très sensible voilà toujours traitant entre biso moko na kata église ko bimisango boye eza vraiment bien te po obimboka na biso ko ba makambo eza bien pour la spiritualité mboka mais na simango ba poursuite ko zala yango na se réserver mingi pona o nzambe atalisa pona mboka mais na mboka toujours na kati ya prière na be outi ko sala na mboka ti. OK. Et alors pour na ndeko na biso Moïse mbi
carrière musicale. Il paraîtrait qu'il y a d'autres points moko na carrière musicale. Nous avons le billet non, on peut défendre par rapport à l'Obananzal. D'abord, il faut que la Bible nous dit c'est lui qui est appelé à son ministère s'attache à son ministère. Oui, bien, très bien. Si vous appelez à exhorter, c'est là exhortateur. Si vous appelez à cause la qui gagne la musala nzambe, c'est là quand la vocation nzambe péché. Bon, là il y a tant que chanteur. À un moment donné pasteur. À un moment donné il chante la tigre la pasteur. Bon, wana par rapport à l'Obananzambe. Vous comprenez que vous comprenez. Ce qui est vrai, il faut qu'on s'attache à un ministère de Nzamba Pesio. Il ne faut pas qu'on mélange ni on se peut toko battre toko situé wapi. Vous avez la position ni. Pas la bikati qui koye mbela Nzambe. Atika ne côté. Bon, peut-être que vous avez intérêt monsieur Zana, il y a l'église à Monique, na yembaka, na terre que zoko melanga plus en plus charge, na abandonné moko, na sala moko. Bon, le quoi ça musala Nzambe, ma beke eza musumaka musu. Mais le quoi ça à côté, ça na kata Eva Nzambe, Nzamba zana. Merci beaucoup, Papa Miché. Nandingue au répondre à l'invitation à Bisso. Question il y a ceux qui disent pourquoi plus pas y a pasteur Lelo. Donc Betty Masolo, je me rappelle encore très bien, surtout Masolo, ma profession yo. Bah prophète moi bah Regnara Makassi entre autres bah prophète Jérémie Mayemba, bah Timothée Kessier, bah Thomas Silas. Soukana bango ya kobimao bazana kibonzambete. Comment vous trouvez le système que oye pas na Nzambe ozo salamira ba prophétie mais na kiskatina yo yango mona ba ebele bazokufa avant bazokufa en plein succès parce que baboyi koleka la brûlure ya soleil. Vous comprenez? Cantique de Cantique chapitre 1er verset 5. Bible lobby je suis noir mais je suis belle. OK. Fille de Sion. Bota la noire nangati, mais j'ai été brûlé par le soleil. J'ai été brûlé par le soleil. Et Bela Basala Nzambe, Bazobo est passé dans la brûlure du soleil. Yango zomona ezotinda bango ba mema mbangu ozosela Nzambe bien, mozomona Nzambe zomela. Ba biso papa moko zakaboy, soko pese loko boyi na église ba tubako ebele, ebele bazomema mabongo yango zomona ebele bazokufa avant. Na confirmer te que ba o wana ba kufa ba ko tangeli na ba kombo wana soki ba sela ki sinon na confirmer la ngate po Nzambe ndayebi vérité soki ba sela ki na ninga solo biso ba mélange ki. Donc aujourd'hui, le prophète est belé, il va passer dans brûlure à soleil. Tu vois, dans la version, Cantique de Cantique, chapitre 1er, verset 5. La Bible dit, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme la tente de Kédar, comme les pavillons. Verset 6. La Bible dit, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Le lot, beaucoup de serviteurs de Dieu, bazoboya ko passer na brûler le soleil. Balingi te nzamba façonner bango. Balingi te nzambe amema bango na tanaye. Bango mo balingi ba mi pesa te. Mais baboyi bazwa brûler le soleil. Brûler le soleil ezali mutu oyo accepter Christ et accepter ko tambusa ma vie na ye na volonté parfaite nzambe. Ba serviteur de Dieu lelo ba simbikisi et belé lelo ba kotima kio na musu ba ko ba pene. Pour nani à apparaître pour ça mokili à zonambongo à voyager à soma mituka à apparaître. Or ceux qui ont lingi ou apparaître avant le temps de Dieu ont disparaître. C'est ça. Yango moni nzambe a telemisaka Jérémie le prophète so tangi na Jérémie chapitre 18 alobi kende na maison de potier na ndako ya potier na nzambe na kotalisa o maloba langa kuna. Jérémie Tomakei a moni potier azosala ba vase. Mais ba vase ko bande ko simbate. Mais potier azaki na argile na maboko. Nous les serviteurs de Dieu, tous allons kola ba vase na maboko ya Nzambe. Il faut oser là, Nzambe a travaillé biso bien. Si ça ko travailler biso pesa biso forme, a tia biso couleur. Donc mosala Nzambe tozana ba temps ya traitement. Nzambe ton azo traité oko bimana na kata laboratoire Nzambe ti yango Nzambe na lobela Jérémie
donc eza ba potier musu bazo sala vase tongo esili na nute ko bimate na maboko ya potier yango nde sala ebele nanu nzamba sisi ko traiter ote oye na apparition yango mo ba disparaître avant le temps. Alors ce qu'on dit que nzamba travaille bien assisi yo a tio peinture eza na temps ya traitement eza pe na temps ya exposition basala nzambe il faut oser la temps ya nzambe yemoko. Si autant on moni que nzamba zo traité nanu azo laver azo bongiso bité on a kokate osimbikisi oluki exposition na yo moko avant le temps de Dieu yango zo mona belé basala nzambe ayeba ka asala be pacte sur qui sabo pouf akufigène les âmes message mobimba ya potier. Donc nous les serviteurs de Dieu nous sommes des vases. Il faut oser nzamba travailler biso bien. Tant aux ans on a quatre laboratoire nzambe ko lingate ko bima na quatre labo pour ko disparaître avant le temps. C'est ça. Oh mutoise la nzamba traiter bien, nzamba ko traiter yo bien ko bongisa yo a tio couleur pe a exposer yo moko. Na temps ya exposition ya nzambe mutuni na hotel melao. Et là qu'on est sur un besoin nzamba au salaire là. Mais le temps où tout la question na question réponse par rapport il y a message au nzamba pesa qui prophète Jérémie a quitté la maison des potiers et puis na musala nzambe pour nzambe asale lo makasi il faut qu'on quitte il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui très orgueilleux ndeba o finanga orgueilleux nazo kamwa penza c'est bazan misala mabe pour mutu lo la ngabo l'église na éviter orgueil ngo ozana pour te défendre la parole de Dieu. Pour Nzamba Sololano, il faut être humble. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui, humilité, ça les souhaiter. Parce que ça bateau, bazolinga, ça l'apparition na ba vie na bango moko avant le temps de Dieu. Yango mingi ba disparaître avant. Baboy traitement, baboy délivrance, baboy repentance, baboy vraie conversion. Mutema moto ana moni okuna asali boy ngape funa sala boy okuna beti stade ngape funa beta stade mais yozo lingo sa biloko est-ce que ezata nzambe c'est ça. Donc so ta nzambe kokina nute olinga ko bima na laboratoire nzambe ti eza message au kolo atalisa du prophète Jérémie en parabole a quitté la maison des potiers pour atalisa comment nous les serviteurs de Dieu nous sommes des vases. Nous avons un vase et puis vase wana to basalio il faut batumba bien et ça la argile non au kauka bien parce au kauki bien te oko bukana c'est un peu ça donc c'est un message moko na koka kotalisa bana nzambe par rapport à question là. OK, message non alors Yasuka na bande réunion tout ba landa biso du début jusqu'à la fin peut-être ils ont la question mon a tout noté au mirota caméra au transmettre message non Yasuka papa. Bon message nanga est très important na bandeko mingi oyo bolandi biso e bandeti suka ya liboso mission nzamba pesi biso za délivrance nzamba pesi na mission ya kobondela pona bakaya batu bandeko bele bozola nanga bozana ba problème grave ya santé ya kobota ba stérilité ba blocage ba freinage. Or Bible lobi na Ésaïe 55 boye pa ilanga bokozwa mili ki bozwa mapa ofeli délivrance pas nzambe za ofeli peut-être ozola nanga ozala maladie incurable ozala problème ezolelisa yo ozala likambo moko ezotungisa yo na motema non ozola ngo solution te Jésus Christ de Nazareth est vivant pour toi nazo bonde la pona bakawa na bien aimé ba prière ezosalema pona bato bazana ba problème et surtout na bosanaki Seigneur a dit ça qui na bonde la mingi pona bandeko bazana ba problème ba dossier ba renouvellement ba dossier mingi nzamba bisa inga likambwana yo mutoza la problème ya dossier eza ko kangama renouvellement ya dossier o meke zo simba li sous te ba na ko renouveler na facilité mais comme na ba difficulté benga la bonde la pona Zambe na biso kombo na Jésus Christ de Nazareth o yatika mabele vide ça na bomo likambo ezo lekela yo ekolekela nzambe te soko za souple bien aimé même avant lingi obenga sambela na nzambe atali sota dam nanga c'est par là ozo courage ya kobenga nga po ezala ndenge ya malamu soki nzambe atali so nzambe convaincre obenga nga soki na musane na obondela pona kana ofele et nzambe otia loboko et puis tozana ba programme ba prière na biso. Et ça les marque chaque jour na compte YouTube langa évangéliste Écoute TV au tapé tous en a chaque 5 heures
forte prière d'attaque 1 heure du temps et chaque 11 heures et puis chaque 22 heures du lundi au samedi. De Kolango a besoin de prière à ma casse. Il y a qu'à s'abonner massivement au kokuta la langa la prière et puis au kobena kanga na kobon de la peau na opo komona loboko nzambe. Et puis yeso na kozang saté ko répondre à besoin de l'audience. Merci beaucoup l'évangéliste. Votre numéro de contact? Numéro il y a contact Zali plus 243 9 98 99 36 59 plus 243 9 98 99 36 59. Nako rappeler boy batu ebele bobenga kangai. Soki peut-être obengo kutina naza occupé ko décourager ti. Tika message. So na moni appel en absence nakoki quand même ko rappeler. Mais soko obengi ozwinga ti ko décourager ti. Insister na ko yambo kaka. Batu nyoso babenga kanga na yambaka. Soki pe na moni appel en absence na rappelaka. Ba o ba yebi nga ba yebi. Donc mi tungisa mate wana za contact na ya WhatsApp bobenga nga à tout moment sauf na 1 heure ou sauf 0 heure. Tana vraiment la paix marabé. Vraiment. Merci beaucoup l'évangéliste Michel. Merci Nabino Nyonstu Bolanda biso na Arnaud Tamandé oyazaisi ma caméra. On se retrouve à la prochaine. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boto kwaye. Les sous-soins na masazo biso bayi.